croisé. Ils ont le côté, ils ont tout droité. Ils ont ça m'a boyé. Et ça compliqué. Ça dit ça sera un couple mort ils ont compliqué. Moi confusion moi bendenga là ba couple croisé mais au cas mon cas kuna il y a ce couple courbé. Quand des filles maison banda lelo. Opération 104. Voilà. Surtout les qui n'ont 104 et tout dans la kimia. Voilà. Et comme on a quoi challenge. C'est comme la 90 au kuna ngala au bandela. Na tunnel ta bandela. So moi c'est l'homme moi bon meilleur cadeau de pour madame Bellevue. Davina Aboua et voilà famille bota bibo zelanga côté parce que non yati. Les gamins comme écouter une romance à Kofi. On appelle ça un mariage triqué. De la star va triquer. Ah. De la star je peux la maman na tricage. Ça veut dire baté sur au bali au sepela non parce que vrai bitumbande bandi après les balles. So côté car on a pas de mariage après un mois moi ça Kofi. Après boy moi ça Kofi. Et dans la ka basi pour si. Pour les balles ba Kofi. Et puis de la star bakambo ezo pour na ye soki eza ya solo ya c'est ben fort tout au bandaka mona de faire pas de faire pour la matin qui na mai constatation pastorale oh ya l'ité à Kanda. Voilà. Déjà on est en plaire ba benga out on est à combo ba bengo na mboko déjà tout ce que de la star au l'exemple Alex moi c'est de yoka ba loba balabala solo ndenge bango ba loba que de la star Alex moi c'est que de la star doit PC conseil à bongo alinga kete atikala kolingete atikala kolingete de la place de la star a na moi na lelo abi passer pour dans la patience lelo de la star a honorer moi et ngai na be nazo dima yango te que de la star nga honorer moi et aboma e kaka boy de la star ba triquer tricage ya zui ba triquer et ça scénario et ça scénario teme wana balabala muté solo kasi non le ba de ba lo bati balabala bazusi ya nzela lobby babum dana soki est solo non ta si eza supposition non confirmé te auto yoka eza solo dollar msusu na ebite ko la basi on est colonie so ba Congo il est là déjà famille et quoi ko tambola et que n'est pas pasteur ba prophète banganga ba liwa mwana bango vie catholique avant moi c'est le cas choc ou à quoi appliquer crise kingo esali soki nini crise perike loboko crise loboko bukani crise la crise modèle nini wana c'est comme si aux louche après ya épilepsie pour ça d'après ya beaucoup avec la forme avec ou abeti mutu mais wele au la mutu et au la perike lobete quand la vérité makambo ka dola la nzambe donc ba triquer mariage donc ba triquer des mariages ba triquer la famille à deux la toute la famille à Frida tona yemoko dola tona yemoko Frida. Comment le quoi avant à ça la film à une inspiration divine ça me film on a comment et toucher place moko et aider batu moko pour dans la situation où on a comme la film oh que tant ba la film oh attends pas pasteur té batu da association dans le film donc ça va prédication mais oui madame Bellevue a le goût là bas si complexe que ceux qui n'a boti na seconde chance à vite que non tu peux être fille mère mais l'homme ne peut pas nous sous étant fille mère voilà. Donc madame Bellevue, c'est la prophétesse de la comédie de notre pays. Elle est prophétesse. Elle prophétise à travers ses films. Oui, maman, sur le côté qu'on a dit là. D'accord, la madame Nangaï, non la produit Nanga, non la Bellevue Condi, non la poutine de l'écriture. Ngam na benga ite maman koma, ngam na pesi maman koma. Mais ngam na benga ite mutatique chrétien na défaut. Mais benga mutatique chrétien na défaut ba yeba. Voilà banane. Maman muteke. Kasi pour amoni que leki nanga oyo côté pena ba écriture tatika on a défaut nani leki na baza je me rotin oh tout le bana ma bête ngana yoka ki barba oh il paraît-il baza ponga tanga lobaka bevia ça ini edo par rapport à âge c'est une chose si on appelle maman passe par rapport à âge bato basilika wana bango ne basilika mais vérité to yebit to yebi ki yaza mkulu no baza pena yana leki maman tikala ya bevia la leki na et d'ailleurs au fin de la âge elle va appeler la mouna la batu ba leki na ngape na presso nous ba miko nanga et mais même si bimaka le roi yuzu misasi ma belle vie moi na muke misasi la mamu bi mais c'est pas miko ba 60 ans abe ba 70 ans ah on a déjà ba 50 ba 50 et quelques ata ba 51 ba 52 a comme dans 60 moi ça bato donc alors fleur d'âge alors la fleur d'âge 50 et quelques fleurs d'âge j'ai mis moi makambo ça la que tu refléter dans âge na OK
asala mwa mukie makambo tu ya sala que eza âge na ye parce que mutu na œuvre d'esprit no ekotikala oko dédicacer bato yo bazawana ba spécialiste ko fingaka ba collègue na yo oniatie loko ça soit na film na dédicacer maya ba milela no betele maboko ya ba milela ça émission théâtre te ba valeur te na ndenga presse ba valeur ça ba ça rappeler ba émission théâtre ba a dédicacer ba Virgile Ofembe ponga ako dédicacer nanga ponga mo la ba bordi. Pourquoi tu as si wana c'est que ndenge lelo komaki si la tinda rapena bato ba finga ba fingeli bato vérité na lelo mona et cause à peu vrai au moment on tala ndeko na mama muteke na mona pena azala street ba musicien azala ka nde trop ba musicien azala na pesi fi na ngati tamu makumbote bien na sili kipinda na pesi pe na ex mama ya bana ya papa ya sufi na gola magali mbote. Oh. Tu es venu là dessus. C'est un épisode Magali. Quand appelle ça nani oyo a azaki maman bana ya fille. Maman passa. Maman passa. Maman passa. Maman passa. Beauté bana ma passa. Beauté bana ma passa. Aussi na Osias. OK, notre femme non. Notre maman la PC ba beauté. Oya libanga mobile tekno bana kalame na bosa yake. Parce que on peut si libanga na circonstance nini. Na circonstance libanga kaka te. Kombo leka yelinga na mututi. Bazaka baningane ya lisano po mutu tangi wana pe te bango nani bayeba tina mamuteke bayeba moral eza na se yakobe mordom ya so on na ta dollar star ngape jema na ta mselo moi liboso na bongo na kimi net na ta une analyse mo babi Gérard lobi bongo ke moi si artiste abetaki moi si ne oh là là Gérard est-ce que Gérard abangi na ele kangote asali lavement de mains abi na betaka bongo pona sa quitter mais non on sa quitter te on sait qu'il non ce que d'abord on non assistance à personne non assistance à personne en danger et puis surtout soit solo na gabi patiki ba gant c'est que tant abandon yo na gabi c'est que là ta ba gant ndeni ka obenga kai il est pas à net pour na ipsi na ba so na le te makambo donc ça montre belé ba kuna ya basi o la moni qui fasse mona sujet basa kuna ça s'appelle du conseil na privé. Cela montre que Madame Belvi a une chance à battre. A force à bolimoté, à l'ingandé battu. À se rendre battre déception. Mais tout rependa. Oh, mouton, moi, que fasse la musique, le maman fasse la musique, pour ton bien. Belvi, tu le bête à parfait, tu te côté la personne à mais bon, là, mon dé, les 42 ma belle, les bébés, à mon dara koloba. J'aime même ma maman, façon, j'aime même ma mère coupée. J'aime même ma mère coupée. Il y a un audio T, il y a une vidéo T, et il y a un message T. Ok, l'homme le gars qui a reçu madame va bengingai. Non, ça exemple nanga, non exemple nanga. Et bon, combien de fois tu as benga ibutu quoi ça comédien. Tu vas benga ibutu ya ka lobby on a 5 tableaux. Et ba tournage. Ya ba comédien to lingi pe suma kamuto o comédien famille bota to lingi ngo soutien. Oh, ça le comédien pour madame pas linga peut-être no comédien comme no oza famille, on peut sa position pour oza artiste. Et pas comme si akangeli o musana. Lobby tango mona ka benga. Ta ibutu nanga ko lobo ya ba konde ba kangeli musana. Oh, akoma redevable na e comme le ko ba moral ke na mibenga famille botax. La kenaka na défendre ka ta tinda kayo. Na go fungolelo moko. Na moni post moko mi da poster. Que non bota la famille ma boma ndenge bakangi Karine Pala ndoki pour la makamso ya karaoke. Mutakangi Karine Pala ndoki adati. Karine Pala aza sœur ya Belvi. Et puis Karine Pala karaoke eza yende mutu la vision na ye. Aza libre ya kosala ndenga lingi na karaoke na ye. Et koloba te que non ebebisa bokibo ndeko na bango na madame Belvi pour na karaoke pour abenga alobaki Marina na tube Marina laba. Même Marina laba même makamso ça akolongola jamais Karine Pala ndeko na ya mwasi. Et ça monsieur l'homme le kana sakana ba kubomisa ngo. Alors ba page quoi le couteau ba coupe. Oh bo sala ba kambia le couteau bo créer ka pour fixe madame Belvi. Et ça famille bo biso e ba la biso éducation bongo to na ngoti.
siko finga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Et merci beaucoup pour la vision de GI Télévision et de Jemima Ibele. Oh, bomoni na attaque et puis bomoni awa nazana na plateau na eko yambaye lelo pona makambo ezoleka na internet et puis film asika tomoni déjà extrait nango Maman Belle-Vie Candy Poutine de l'écriture azokoma toujours après mariage triqué oyo pe tomoni makambo esalami na kata mboka na biso on dirait pesa mariage triqué et puis toyo komona couple croisé oyo to éviter Maman Belle-Vie alinga te ya kaka ba couple ba mariage ou comment et puis to kosolola na likambo etali ndeko na biso ibutu oyo alobi ke atonga kina ya Gabi et tomoni ba voice ebimi et na komeka ko tuna Jemima Ibele soki ba voice wana na bimisi yango et puis ibutu alobi alingi na yesu buzo bana te ya kozala famille bota to lo bango bongo alingi na yete alingi lelo akoma artiste comédien. Je suis avec Jemima Ibele on a fait ça déjà. Bonjour Jemima Ibele. Oui, bonjour papa Kouloutou, ya famille Bota, bonjour à tous Bota la biso de partout na actif final et puis na Jemima Ibele télévision. C'est toujours un plaisir pour moi ya cause la plateau na famille nanga et tout ça. Et puis Soukala Dio. Soukala Dio qui va beaucoup comprendre nango parce que moi comme Jemima papa Kouloutou ngabi comme sérieux appelle boy comme vraiment sérieux. T'es tout ça il a vraiment un plateau yo pena ba no mona honneur. Donc merci beaucoup na batna sur na biso. En tout cas Mami Tadina déjà maboko polé to nazolela kaka Mami Tadina. La grande H madame Sakina bambote na yo bambote belé na Nani, maman Brigitte Koufi depuis Londres, la maman Chéra moi si, maman José Sadissou, maman Claudine Bokatola, maman Chimène Bongi, maman Aminata Malon, Tulomba, maman Aminata Tulomba, en tout cas maman Nyoster famille Bota. Et bon papa, tu vois que maman Moudou. Papa Jean Boud de Maembo. Ah papa Jean Boud Maembo. Papa Jean Boud Maembo, il est ma maman Anas, maman Martine Kilanda. Mané babé avec papi qui landa il pas sa famille bota. Voilà, Jemima en entrée de jeu déjà to kota film et to moni couple croisé. Ma belle vengate ya bisoni. Déjà sur toujours notre croisé. Les élèves ko eza tout droité. Les ba sens ba boyer. Et ça compliqué. Ça dit ça sera un couple moro eza compliqué. Mais sauf que biso madame Belle-Vie oh biso raisonnant la bakante na biso eza oh madame Belle-Vie a-t-il acheté moi confusion mon bendenga la baketa couple croisé mais au cas mon cas kuna y a-t-il biso couple courbe a-t-il biso ngo vertical donc tu comprendre mais seulement et ko singa la famille bota quand ndenge to ki teaser quand des films ezo banda lelo opération 104. Voilà. Sauf que les qui n'ont 104 et tout à la kimyate. Voilà. Et comme on a quoi challenge. Ça veut dire comme la 90 au qu'on a ngala au bandela. Na tinel ta bandela. So moi c'est l'homme bon ça meilleur cadeau de pour sa madame Belle-Vie. Parce que mbongo wane kota na YouTube madame Belle-Vie alia kango ye monte. Na ba orphelin, na ba veuve, na ba batu oyo ba sou oyo il faut bazala problème il faut sunga bango ani orphelin ni veuve à cause de chroniqueur, à cause de comédien, à cause de la beau na ba ope ba bala kamage bazoko ça que ça ba pesi ba mbongo mabale kufaka. Donc ça veut dire ba mbongo ya madame Belle-Vie oyo kota na Belle-Vie TV à travers famille Bota va consommer et non famille Bota. Et puis sans oublier que année scolaire oyo Belle-Vie candidat pesa ki ba cadeau na ba école net au monde la septembre au bout na bi que mère en fait tellement tout pe na orphelinat dès na ebeli mère en fait tellement tout monde orphelinat au sentir que soutien et vous avez vraiment ma casse voilà dans Belle-Vie to consommer film là couple croisé namoni Dacosta Ada Ilunga. Namoni Ada. Mais à la danger Kenny eza ba acteur ou baza déjà wana ya ba acteur oyo ba yebi ko sala rôle na bango na elengi nyonso. Alors pas madame Belle-Vie échec. Namoni pe à Davina.
Davina Abwa et voilà famille bota bibo zelanga côté parce que non yati côté mon amoni nani azo kengela ada ser na biso sec Sylvie poso Sylvie la fille c'est qui makambo za sérieux azo kengela zolanda ada malembe azo kengela c'est que ba ngombe ba mo stamba esko et ada m sous azo tricher moi to ba scénario na biso voilà scénario na biso scénario na biso do calculer scénario madame David to yebi no kana na biso crime de guerre crime de guerre crime de guerre et troubla biso ngana zela pigeon mariage nani triqué pe et troublé nai donc na ba film madame David na boy ba commentaire na linka la saka scénario na ngai ko bino botala ko comprendre ce que scénario madame David comment na sala yanga ko bino bokota ko comprendre que je me molle la ki ayo c'est ngai ko la kombuka ya film croisé de bloc couple croisé c'est compliqué c'est normal tu comprends donc si le couple croisé to utaki na mariage triqué automoni le pe ba réalité ça mi na Congo automoni quand même malgré ça sujet na biso te mendi ko na biso dadi akufeli mwasi na Efrida lelo go do la star lelo azemi vraiment likama moko comme kuta na mwasi akufi wala pe saka mariage triqué de la star ba triqué de la star azupi la maman na tricage ça veut dire soko bali ko sepela na mte parce que vrai bitumba nde bandi après libala c'est après le mariage que le combat yaka parce que olongi bango na mariage mais comment coloquer sous place ni ba nuire yoti parce que yako singa te mutu faut à la sonde concentré parmi les 3 mois qui suis là on est 3 mois wana faut être très concentré parce que diable est venu à corriger remarquez le bagage social papa couple sur côté car on a ka mariage après 1 mois moi ça koufi après moi ça koufi et dans la ka basi point si pour les bali ba koufa et puis remarque wana basi ba ko koufa avant ko tika mibali pour na ni mibali ba koufa te ka basi dans la star bakambo ezuli mapona ye soki eza ya solo ya c'est ben fort tout au bandaka ngona de femme pas de femme la matin qui na mai ba fort nyos oyo sala de la star auto ko lekana na nini oyo na chez Coco de la star avec na couple pastoral oh nini constellation pastorale oh ya lité à Kandani voilà. Déjà on est en plaire ba benga out on est à combo ba bengo na mboko déjà ce que de la star obio l'examen Alexandre moi c'est to yo ka ba loba bala ezolo ndenge bango ba loba ke de la star Alexis moi c'est que de la star muto a PC conseil bongo alinga kete atikala kolingete parce que na 8 ans mobimba bo souffrir na moni photo moko ya kala ya de lui mta posta kango côté la place de la star na moi na lelo abi basi faut dans la patience lelo bo de la star honorer moi sné et ngai ni na bina zone ndima yango te que de la star nga honorer moi sné et aboma kaka boy de la star ba triquer tricage ya zui ba triquer ta tricage ya zui donc mariage triqué à Belleville Kandi donc ba triqué fait dit madame Belleville na film wana ala musi batu mémoire sans que ba comprendre qu'il faut ba éveiller na sepeli na bali pombe kota mikia ba sepeli ki mikia bali bala moko boya tamukesi côté kuna mwana ya Patrick ba sepeli ki na mamuke akufi do la star so que dans la mutu a fait ça comme conseil à bongo oh soit au dolingo mamboka oh salabo de là ba Jérémy ba uti poto ba Aïda ba uti poto ba memika bo ba uti poto ba bomi dana teme wana balabala mutezolo kasi non le ba de to lo bati balabala bazuzi ya ba lobi ba bomi dana so qui est solo non ta si eza supposition non conformité auto yoka eza solo $, M na éviter collaboration des colonies. So ba Congo, mille là déjà. Sala milelo. Ata l'été quand dit Cambo, tala famille et quoi ko tambola et qui n'est pas pasteur, ba prophète, banganga, ba liwa mwana bango, MC mama bango ba ne ko compter na mwana mwasi. Quand nga ki femme battante bonga do débrouiller, vie catholique à moment c'est le cas. Choc. Ou a piqué crise. Kingo esali sukini crise perike lobwe crise loboke bukani crise
on a crise de modèle ninois. C'est comme si on a louche. Après il y a épilepsie. Pour ça que quoi appelle la forme avec ou avec mutu. Mais où est vous à la mutu et vous à la perruque longueté. Quand la vérité m'a comme ça cadeau la nzambe. Donc mariage triqué. Ba triqué mariage. Donc ba triqué des mariages. Ba triqué on la famille à deux la toute la famille à Frida. Tona yemoko deux la tona yemoko Frida. Ah bon? Tricage ya makasi na so ba six ba de. Parce que benga santa ki makambo yo tondeli. Il y a comment le quoi avant à ça la film à c'est une inspiration divine. Ça me film on la comment et toucher place moko et aider batu moko boba na situation on a comme la film qui tant ba ta la film attends ba ke pas pasteur té bazu da solution à travers film là bazu da réponse à travers film là attends ba ke le moko luka ba sala nzambe mais à travers le film que moi j'écris et peut cette pas solution belé. Donc ça va prédication. Mais oui. Madame Bevi a le goût là-bas si complexe que ceux qui n'ont bâti n'a une seconde chance à viter. Que non, tu peux être fille-mère, mais l'homme ne peut pas mon sous étant fille-mère. Voilà. Le loba c'est pas sur ma boti ma zone sous espoir. Qui me parle pas mais les bosses à qui aura comme une écoute pesa na pesa na ngaka. Maman madame Bevi a là sur ba blom sous que non, ma belle-mère, ma boklom sous akoko linga yote. Na ko linga yote wana ole abunisa o moi sina etente abunika moi ne moko propre. Tala. Musale beba comme ça on va okima. Donc Madame Bellevue, c'est la prophétesse de la comédie de notre pays. Elle est prophétesse. Elle prophétise à travers ses films. Oui, madame, sur le côté qu'on a balinga. D'accord, la madame Nangaï, non le produit Nanga, non le Bellevue Kondi, non le Poutine de l'écriture. Ngam na benga ite que maman koma, ngam na pese comme maman koma. Mais ngam na benga ite mutatique chrétien à défaut. Mais benga mutatique chrétien à défaut ba yebani. Voilà banane. Maman muteke. Tika boy. Mutapenga mutatique chrétien à défaut, maman muteke. Non ko c'était. Ah na moni ndie ba uto bimisa capture mo ya bongo. Kasi po amoni ke leki nanga oyo côté pena ba écriture. Tatika on a défaut. Nani leki na Baza age morote. Oh. Oh, tout le monde ma bête. Ngana yoka ki balba oh, il paraît-il baza. Ponga ta na baka, be via ça ini edo par rapport à âge. C'est un chose si la rose appelle maman passe par rapport à âge ba to silika. Ti wana bango ne basiki mais vérité to yebit. To yebi ki yaza mukulu no. Baza pena ya na leki. Ye mamu tikada ya be via da leki na ye. Eza ko finga te za ba âge. Elle ko kapela muna na batu musuba ba leki na ngape na presso. Musuba ya mikona nga. Et mais même si c'est bimaka le roi yozo bimisa ma belle vie moi na muke, bimisa sila mamu bi. Mais si le pas mukula ba 60 ans. Abe ba 70 ans. Ah ou non j'ai quand ba 50. 50. Ba 50 et quelques. Attends ba 51 ba 52. A combien 60 moi mon sabato. Donc avant na fleur d'âge. Fleur d'âge. Alors la fleur d'âge. 50 et quelques fleurs d'âge j'ai mis. Ma kambo ça la que do refléter na âge na ye. OK. Asano moi mukie. Makambo tu ya sala que eza âge na ye. Parce que mutu na œuvre d'esprit no ekotika la. O ko dédicacer bato yo bazawana ba spécialiste ko fingaka ba collègue na yo. On y a tie loko on a moni page moko publier lobi libanga o eswaka bango ti lelo. To moni ser na biso sila là-bas. Midana ina ese baza na musique moko ya mbanga. Suka na dédicace. Elo eko swabi so eza mutu oyo o dédicacer ti mutu aza valeur. Mutu asa ba analyse mo ezo sunga. Mais mutu aza pour ko détruire ba vie, ko détruire ba couple, ko aza anti valeur et swabi so na nini. A dédicacer bato ba ça so na film na dédicacer maya ba milela no betele maboko. Ya ba milela sa émission théâtre té. Té ba valeur té na ndenga presse. Parce ba valeur ça ça. Ba ça rappelle ba émission théâtre ba a dédicacer ba Virgile Ofembe. Ponga akode dédicacer ngati ponga mo rappelle amte ba bordi. Ngalo linganti même pas madame beva dédicacer. Bo ba ser musu ba saka émission ba théâtre ba bordir té. Est-ce que bazali et tu as mbaki président Lombe na antenne a nani Nadège Ibwaku. Nadège Ibwaku ngati abeta abordi té. Ako dédicacé. Ako dédicacé tire si après abeta abordi té. Donc c'est que soit qui vit réel aye na on théâtre neti na mo pe teaser mo pe zo bima pe na film ne o na mo na TikTok teaser mo pe abwa ki pe mo comme sous pe na teaser mi balé abwa ki ba mo pe zo bima to ko ta sujet wana c'est que ndenge le lo ba maki si la tinda ka pe na bato ba finga ba fingeli bato vérité na mo le mo nani et cause a peu vrai
Pourtant mon témoin a avoué. Au moins on tala ndeko na maman teke na mona pena azala street ba musicien. Azalaka nde trop ba musicien. Ah. Azalaka nde ye monde ni za musique. Ah, na pesi vient nga kitango makambo te, vient nga sele kipinda. Et puis c'est pena na ex maman ya bana ya papa la so fait rigola Magali Mbote. Oh. Tu évolues na biso. C'est un biso Magali ka Magali. Kwa pesa nani oyo azaki mama bana ya fille. Mama pasa. Mama pasa. Mama pasa. Mama pasa botela e bana mapasa. Botela bana mapasa. Osie na Osias. OK, notre femme non, notre maman la pesa bambote. Ta sortala. Nga bela libanga mobile zaki no banda kalame na boss yaki. Parce que to opesi libanga na circonstance nini. Na sika libanga kaka te. Kombo leka yelinga na mututi. Bazaka baningane ya lisano. Po mutu tangi wana pe. Te bango nani bayebanite na mamuteke bayebanite. Bayebanite. Nga na baki ka libanga. Voilà, Jemima Ibele, en tout cas, tokati tokangi parenthèse wana ya film. En tout cas, d'abord pour tokangango, okoyi sa famille bota dans 1 minute, okoyi sa bango ni pour na film eso kota déjà. Ba consommer, ba partager, opération 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Ce que nous avons 10 personnes, lien à film, autre na cause nga kimia. Ngata la ba soit na poto atinde la ngalia. Soit na poto atinde lingai. Lien à film. Mais yo za kisha sawa. Donc pour exemple, t'as bien que non Jemima azal loko la famille bota originale. Mais ya tinde lingai. Ça veut dire que nos message auto bala bon que nos opérations partagées na 10 personnes et comme il a rabango de batianga penaliste parmi les 10. Voilà. C'est le mot très important. Na kaya de la star, ya ko beto lo bango bongo mena mitu be moral ndeko to éviter. Est-ce que ndeko zo mela tama? Ndeko balobi akimi. Est-ce que ndeko akimi te azakene pa mama Kalunga. Eh ba chroniqueur ba Jérémy le ba sa l'émission à kota ki ba nga ba filmer mama Kalunga mtaboyaki. Ay botika bo filmer te. Moral les na se ya ko be mort d'homme. Ya so on na ka de la star ngape Jemima na ta mselo moi liboso na bongo na kimi. Mais so kimi siko ba. Te na kimi na bana te na kimi na musika na ko benga sko. Alors Jemima yakobe boni kuna potion. Nani yebelela na musika vana ya. Mais so kimi makambu. Zela na po ndenge oyo ayakotika corps. Ayakotika ngokuna hôpital. Ce qui famille na ba yaki. Na ndenga bolingo ndeko na bango même pas une semaine a jour na libala ngote ba ko ko massacrer de la star sur place ba kufi. Ben on bête na mi. Ya wa kima kina. La mona dans musika. E ko kima te ko longwa na scène. Na longwa na scène. E bon ga mama Kalunga ndeni. Alongwa na scène. Mais elle comme oyo to ko côté la de la terre parce que Azar c'est comédien. Pour famille pe wana Azali pe leki ndekopé propre avec la duchesse. Donc tu la place pe à Mike. Oui. Siko ba tie Mike na mbara des choix. Azali cousine na ndenge ba presse bakala confirmer ngo ba page confirmer ngo ba confirmer Azali leki na ape sur de nin côté ma Kalunga le pe ape ndeko ya divine moi si ya décote makam tolo ba to fonda ngote. To monya ngo na réseaux sociaux. To me tiens la place à la duchesse. Appel de pele qui na donc l'État a ça musala na ye. Pas de partager l'État a kota likambu o na source. Tala déjà papa ko tu passe ça parce que Gérard Lobby Gérard Lobby ba kangi kuna moni sholo batabi ayoka kaka kuna dani artiste a besoin beta moi si na telle analyse mo babi Gérard Lobby bongo ke moi si artiste abetaki moi si né. Oh là là. Est-ce que Gérard a bangi na li kangouté a sali lavement de mains abi na betaka bon pour na sa quitter mais non on sa quitter te on sait que non ce que ça bon non assistance à personne non assistance à personne en danger et puis surtout na kama ba hôtel à lelo muto zo droguer muto abimi akei ndenge ni au moins le royaume salé ba ben non assistance en personne en danger pour si et seulement si makambo za pena la vérité na mo wa pena mo kangana voilà de la star moi sur le cœur avec toi oza tsamboka nanga soki nde ba obenda benda fabugasi ke ba obenda benda ke likola poto e ba ba ke poto ba bonga ba tuti ba ke poto so itanga meko ke poto ke roka poto mais na yebi ki ba luka ba zolo ba avocat tout andeni au sala. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup Jemima. Question na biso suka yango poto so ke nimbangu mbangu.
lelo tovandi kaka boye porte efungwami Jampi Ibutu oyo azali moko nayebi te soki ya mibengi azala famille Libota me nga nayebaki Jampi azali kaka comédien tomonaka leka ye première émission deuxième émission et tout nakangisa ngo na asololi na ya Gabi atiki ne bagan aboyi na ye makambo susu ya kozala famille Libota soit solo na Gabi po atiki bagan seke tanga bando yo na Gabi te sekala ta bagan ou soit nga pe na mituna makambo tozoka ke internet tel bayoka na bapesa na matière seke zaka na ya solo po Ibutu pe na ya Gabi bana ko yoka na te ana Kishasa ko abayeka bayoka na te aya bete ba masase bile ndeni ka obenga kaye ile ya pas apunet po na ipsila baso ina le ya te makambo. Donc ça montre belé bazakuna ya basi o ya moni ki faso ya mona CG bazakuna même si la personne paye Ibutu conseil na privé. Cela montre que Madame Bellevue a une chance à battre. Madame Bellevue a une temps ndela za bongo derrière a force à bolingote a lingande batu a zorande bat déception mais tout rependa oh mouton moli que fasse la musique le maman fasse la musique na o pour ton bien maman. Pourquoi tu as dit non, oh, mais la moi, j'ai comme mal à l'aise, j'ai mon sombaki. C'est comme pour autant, qui sont comme dépassé par côté le logo. C'est mieux vous venir la bateau, vous allez sur la banque qui attend à dépasser et l'euro mort est dans ma baisse. Voilà la bateau que non. Bah, oh, bah, vrai, n'a pas. On dit qu'on a vrai, mutu, eh, bah, que l'homme, les cannibaux, et mon telle réaction, mutu, et à qualité qu'on réagit dans ma baie. On comprend que, oh, a vrai, n'a pas. Malgré l'homme, la sali, malgré ce l'homme, na tout qui est pour n'a qu'à mutu. Belle vite, le bec, ah, parfait, de ton côté, la personne s'embêter. Mais bon, là, mon dé, les 42 ma baie, n'a pas la belle, à mon dara koluba. Si. Pourquoi t'as la Ibutu bongo? Ma comment tu gardes qu'il y a un koluba, on a mois de juillet. Oh, août, hein. Oui, comme on a mois de juillet. Août. Donc, c'est que pendant janvier, février, mars, c'est ça qui est constant. Mais là, tantôt, là, même si vous venez parce que moi, Madame Bellevue, même si vous venez pas, Madame Bellevue, parce qu'on peut confesser, pas tellement de secret, ce qu'on se peut pas, c'est à côté là, quand on a le temps, tu vois que Madame Bellevue, d'accord, n'a danger. Madame Bellevue, d'accord, sous bien té. Maman, soignez entourage. Est-ce que Ibutu a entourage à Bellevue Kandi? Entourage, ils ont dit. On a besoin de tournage. Na me l'aime sous maille. Et c'est un sur notre tableau. Na kanima ina na peso aussi vite. Combien entourage na ngati. Na peso confiance. Mais oh na mutema loda munguna. Donc c'est Bellevue pas copé ça peut Ibutu simbela na maille. So ka zo ke vrai na. Oh, bien azo ke vrai na tala. O moni mère so ka bengi o moni ta portail ne ya lopangu place avanda. C'est ko za vrai na. Na internet à l'élo. Mais oui que non, Madame Bellevue abimilaka awa. Ah, oza venaye. Mais Ibutu a le biso qui bitumbeza, ceux qui baso finga, ba benga kaye ya ko finga. Benga kia zate. Pour prévenir que makam tout on a koloba na télévision et engagé nga. Nanu Madame Bellevue benga ngate que non, ezo le kakuna que ne ko défendre nga jamais. J'ai même ma maman François Vangi, j'ai même ma mère coupée. J'ai même ma mère coupée. Il y a un audio T. Il y a la vidéo T et il y a la message T. Ok, l'homme est le cas du réseau de Madame Bellevue Bengingaï. Non, c'est exemple nanga. Non, c'est exemple nanga. Et bon, combien de photos à Benga Ibutu ou à comédien, ou à artiste, à chroniqueur, à Benga Makamni, il faut Benga Ibutu ya que lobby ou à 5 tableaux. Et bah tournage. Il y a un comédien qui est un comédien famille Libota, qui est un soutien. Comédien, c'est un comédien. Oh, c'est un comédien. Pour madame pas l'ingénieur, peut-être que comédien, comme on ose à faire, on peut sa position. Pour aux artistes. Et comme si à Kangeli ou Moussano, l'homme, on a qu'à bien. Taï, vous tournez comme le bon, on dit pas Kangeli ou Moussano. Oh, comme un redevable, non, et comme le comme un moral, que, la bien la famille Botats, la Kenara n'a défendu, il y a Tinda Kayo. A Tinda Kayo, il y a défendu l'enga, a Tinda Kayo, il y a Fingelanga. Atina kabeka lobela nga mutu boy yaka ko régler nga mutu boy o waka na sentiment même so bitana personne na sala ngo bongo et puis ça la bon so ko sali bongo bengo pe na film inter neti mikolo le quoi non la Viviane yete est-ce que Viviane a joué mais c'est un casse profil la film est là ça veut dire que non ville moi le bakangabi mikolo na joué te na film inter boy ça c'est famille botani na leki na tv finganga.
tofinga te po te que maman pas tirer na film mais c'est un profil ya film na yi wana lo bon Viviane abi mikolo na le katé na famille boto est-ce famille boto mo le ke finga mais ceux qui coulent ba le ke ba finga vient le a le na TV ça veut dire quoi tolingi na biso te na produit na biso so be bo mo na importance n'était pas tout l'importance na ye toza na besoin to mo na valeur na ye oh neti ngani na be na pas occupé na ko na pena mutu na pona asa une grande personne mais mutu na ngande ngaza bon andima ngala va na kiti ona de fone madame be vipoani c'est quand même que no madame ona katne ba valeur azali mais ya lobi mwasi na ya pekisi mwasi na pekisi alingi su biloko ate biloko pa pamba toza ba réaliste mwasi ne pas que no aux artistes tika la artiste et lobi te que so biloko tika te ne be sa relation na belle fille ngabe mba na sa que no chérie et toi ma femme joie mutu ta engagé et lobi na ngapete que no on a be sa relation na ngala madame belle donc nenga bimi ko lo babongo donc eza pena ko bebisa pena relation bebisi relation moi nazo mona rapport mon côté mais c'est comme si aye ko déclarer que bazo tchena ba film était cité président si ya papa lianzi té nene papa lianzi sen le quoi zo jouer ming papa mal ne pas lanti ba film mais oui que be fait ba temps papa lianzi pas dans le caté pour profil ne peut ça quitter est-ce papa lianzi peut attention quand bien le la TVT mais abete la temps matière et puis mina la XY kuna que non ba benga nga sote boka ki maturité Coco-là. Maturité fait ça là. Yajapi c'est un frère que j'aime beaucoup. Nga la koute ne Yajapi, neti to pese na fait neti lelo. Lobi na moni Yajapi c'est la vidéo. Mais Yajapi a très peu ça image à tout moto ko le club une émission. A très peu ça image là dedans. Tout celui normal il y a zo déclaré bazo tchaba tu na film ba tu sukutu ba défendre la belle vie. Donc toi la question maman bengi ya ko tourner. C'est que azonga sur na TV. Loko la linga kinde yango yo na lobeli mama nanga moko mama chérie nanga wala ba mama mwana na ye mutakota tebo la po bevi na age na ko bota yibutu mama mwana na ye mutakota bakamute mama chérie yango la mama po benga tu mama chérie otela mama bakina chérie c'est que na ba passe nanga nyoso mama oyo a contribuaka ibutu wala kutete kambuki o ba yebisinga ba betelinga lisolo Yuda teka yesu. Ibutu. Décembre passé. T'es passé, t'es pour passer maman Zakate. Décembre coulé. Quand des maman kotsanga na kata oh la comment le quoi na saka na Belleville TV. Moi kwanga, moi Thompson, moi Boul. Ibutu. Yo yakate. D'accord za moi snap. Tosi biloko. Ibutu bi ke maman pesa enveloppe. Maman peut s'enveloppe na Congo, mettez manga na chroniqueuse. Linette na ngo emona ka musika papa ko na monela ngo na fusée. Au moins da o tiebo da bo sona mutusko. O glisser le mo bi. Ngana timba ba faire na bien. Maman pesa enveloppe, na pela ma bete na cause enveloppe. D'abord là mo wala nyonso. En un clin d'œil. Si on a dit besoin de filmer quelque chose na SB, au Congo réagit bon moté. Pour la maille le penga na ebeli mamuteke. Boye pas bengo na film té. Tika bo. Te kuna balinga bordi soki mutafingi belvi. So mutabungeli belvi nde kuna ba hotel. Na maille na ye to mona ba to sala ba remarque. Ni banja finga basi ba bengena ba film. Ndio nangali ba. Ndio nangali ba dinani. Oh, je joue à rôle la sécurité en autre. Ah, je vais avoir la sécurité. Ah, ok. Est-ce que tu as déjà? Ma fille qui l'a kabatou. Ah, tout le monde a coutu nani. Oh, papa tout le monde a coutu nani. Mundiba, na yams, ba kene ko jouer. Ba jouer qui? Pour moi mon qui non, bazana au-delà ba artiste. Yo pindi la so maman papa tel que non. Ah, ko be pe na rôle moi ba tata ba luba. Na tiaye akotiayo ko jouer tatu mushina pona no yele na mututé mukole ko yele mutu akotia pour dans au-delà de tout dans artiste mais on via rangote on lobela kangote o sala ngo maketo bi ngande na zabo na nga jayo la belle fille et puis ebi le pourquoi ndima ko da jayo la belle c'est ça ya japiso nga mutuko ya omoni ndio zabongo ozokisinga ba tout so ota ngona msunga ça m'a fait très mal no qui passe nabi donc eloko oyibuta silikeli que va bien dans film était pour moni liandi na ba film ndenge ba tutu ba sali ba analyse de analyse wana uti banda ka pe ba cook
biso te mtolobi yango babaku ta kutu chenette na kanda yibu te fungwa voilà tokomi pe na suka Jemima chenette Ibele ta kofungwa mais da kamta kanda tokomi pe na suka Jemima Ibele na ebite mo ya conclusion na yo koloba nini na tout to sololi bakulutu conclusion na koloba ke via le lieu senga prière et senga penda photo sambela libondeli est très important tout ça même pour madame Bevi voilà madame Bevi ele monani ba comédie surtout na mona ba comédie baza surtout ebele bazo ya pembeni na ye to akize batu nyoso tutu na go fungolelo moko na moni poste moko mi da poster que non bota la famille maboma ndenge bakangi Karine Pala ndoki pour la makamso ya Karoke mutakangi Karine Pala ndoki azati Karine Pala aza sœur ya Bevi et puis Karine Pala Karoke eza yende mutu za vision na ye aza libre ya kosala ndenga lingi na Karoke na ye ekoloba te que non ebebisa bokibo ndeko na bango na madame Bevi pour na Karoke pour abenga alobaki Marina za tube Marina laba même Marina laba même makambo esa akolongola jamais Karine Pala ndeko na ya mwasi eza msolo mo le kai na sakana ba kubongisa ngo alors ba page kwa le kuta ba bakuka obo sala ba kamia le kuta bo créer ka pour fixe madame Bevi eza famille bo biso e ba la biso éducation bongo to za na ngoti mon éducation ko bo sali wala skola moni bo poster ko ne pas mida éducation na biso to na ngoti to na éducation ko finga na lobby ba ko sele biso makambo to finga mamo livre to za na éducation ko finga to senga ba ba vidéo exact toza indication nango te papa kuluto comédien oyo lobi preuve ane Viviane alobi ni na tourner est-ce que ba finginga abi na tourner na famille après na tourner na famille libota yebisanga mutu na lekanya finga biso on est tala toza mikolo oui mais toza penza na kati ya alima ebi alima na droitier ya soko salima be pa madame Bevi soko lobi no zo kate te yaza kwa silate soko lobi no yo kate tunanga ozani ozani mama ye kaki paka koko ngala ote kutwa mwati na ebisi ngamo pone mwa pese mtu bonjour mama pandi matali na bonjour bonjour ngola longo na monsieur mo beta miso aboki msamiso oki msamiso no tu batena sani na sani no pixo to kate podi kuna bi nzambi na finga kate mama do pexanga bo mkola ko finga sele to kosuka ndenge ni mukolo to ko finga ndenge bato baza entouré par sila nde ba finga ka Belvi kuna finga kate mama pexanga bo mkola oya pena na koti pena na pona nino la best félicitation à papa Océan papa Océan tout les vidéos no moko boya bali papa Océan bali en tout cas 2024 euro pena ezala mwasi muso akoya po azala kaka pont ya vie pe mwasi susi okobala ndoko biso benini wana bomo batiwa baimo ya solo akobebi wa bali siko te wa zaka liboso nambe abenga yo yokobana ko yo mama kabul mais comment ça siko c'est comment ça lipambuli obe suaka ex no abali na yemba te poanini yosali Jemima ex no abali obi nde swaka situ soki yenda boyaka yaki bongo papa Océan nde mtaboyaka abosea na tende ngazo kota pena mona bi Océan mosalingi na situation oyo non j'ai aimé votre couple surtout que ba utape mwana mobala batazaka normal azo bambongo okangaka epo abala te tala mwasa ki baki ta mwasa ki fungula bala bon c'est là profond Océan itoyeba ni na yiti ngana simba kaka Océan na hôpital Kazop na kwaya Ethiopie wana na iba Kazop et puis na ibisaka yo moni mwasi oyo obakabwa na ye wana soko za na ye akomemisa ko ngambu na vie dale lobo na mwaso andima ko ya bo mwasi na kala depuis sa piston sai timena paralysé non makamso to ngota na fumo na grandeur anza to lo baka po to lo baté mais quand tu regardes mais wana pesa la kata mariage triqué mariage triqué pour na nini étape papa Océan na étape mwasi eza moi tricage mariage triqué mais mobile andimi moi ça andimi bon pas la seka que non na yebi que un jour au koma na bien pour dans mobile na ngana lindio ndenge na côté ni félicitations vraiment o azalaki no mobimba
bozana ye mobimba akomi solo kwa papier Voilà. Makalunga, nous sommes de cœur avec vous parce que Charles P. Amaka, c'est maman Kalunga parce que la marraine, on m'appelle kilo la mapeko la marraine, tu dis que nzamba ko sunga mais comme il a dossier moko ba koti comme l'état ça la kamusana. Ce qui peut de la star azana faute, l'état inde ko sala. Ce peut dans le comment be ya clarté. Ce peut ba ki ba tia ba se ba sala nzambe. Ba se ba sala nzambe ngai pe nazali. Na musala nzambe. Na ko se be biso ba ko lukangai tu vas écouter na likambango na epengeli na ko réagir peut-être ça voilà merci beaucoup en tout cas to silisi awa merci beaucoup na bino to bolanda biso dio e boko mesana ngo to so bongisela bino ma danger bo andomona bondo zoazo ngo pena mingi suka na dio to kutana na bino à la prochaine occasion bye Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.